Alda. Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbouna Film avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon kata avec de bonnes images, contactez Fimbouna Film avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbouna Film avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Film avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Bonsoir partout dans le monde, bienvenue au jour moi non vraiment moi ne la kabani moi no bolingami ba mama yi ngalingami mi ba mo ponda ba mama de basala nga baza suna boki mpanzi kuna mère na Elizabeth Mayangi Mambuta batali kuna lisi batatu ba bisiko na zana Manique de John ba biyega mtape c'est la reine de l'internet ya koloba mbanga passe mais yobiga mwangonga kaka donc toujours qui magaka derrière ngonga banini. Bonjour Manique. Bonjour. Le lobby qui te commence à faire le lieu très chic. Taka soza peut mener les King Hazal. Hein? M'a fait changer donc peut mener Fali, ça rapporte beaucoup de choses. Biso ça ma comme l'absolu ti bangote. Biso pas ni bango ba linga to ça ma l'absolu ti bangote. Banane. Bango. Nani kasi? Bango batanga bakomona bangote. Bango ka bango. Balingaka basane ti bango ten so bino bapesa bino bon anniversaire biso ten biso pas monsieur za bongo te biso to na balona monsieur pas na biso comme ce conquérant ta joyeux anniversaire. Eh ben oui bango comme ça on est concurrence donc makamba ba sala biso sala te on a yo de king asela ki moi nde souhaiter ki yo te bango ba souhaiter yango comme bon siko eloko ya pasi o ngana so pas de king bango ba so te ba valeur wana nini ba valeur wana ba valeur osana ba Claudine Luyeye osana ba Jeff Njadi le teta ba valeur wana siko bomba za na ngote po bango basala mamna bango kana ndingi na bango ba mélange ra nyonso ba mélange ra bakimakango ba mélange ra tout na musala biso musala siko mané eloko nini komaka somo eloko mwa moke salami ba komo chayoka na kaiza radi ya ko ezala anniversaire eloko lo anniversaire mais et comme danger ezaka vraiment nini po publication bazwa ki le 31 ezalate ngamona banga kiango ezala bongo mama ebibishi esanga babi panda Solange panda babi mignonne ya Fali te pardon ngamona oka nzoto malili ba publier nengwana netika liwa pardon oka ke malili makasi mais loka bango balinga bango nanu bazwa ngo te bango balinga basala oneti bango te biso sala neti biso babi le 31 babi omiye baki ozala raté mais au senta que on le 31 que omiye bisiko ke nazanani sala nga donc na ebité sala nga j'avais des larmes aux yeux. En tout cas, merci à tout le monde. Yana Gabi Wabelo, Viviane Nzumba, Balobi, Jolie Maya, la madame 100% Bandal. En tout cas, merci Nabino Nyonso. Et puis, Babi le 17 na Tchangwe. Bana Tchangwa au la festival na Paris wana Michouri, l'éclaireur, David Fila, na groupe no Nyonso. Donc, ba au la festival le 17 novembre, c'est le festival il y a Tchangou. Non, festival il y a Tchangou à Paris. Alors, inviter ma communion, parce que avant que les potes, il faut les canards Tchangou. Babi avait nanga di pepe ngwisani babi ka yebika nenza rave nanga Jean-Jacques de man direct Nathalie kuna Niket Moyonda la première dame de la Belgique donc yoko to validé babi to côté ce qu'on a makambo vraiment to bien c'est les Manique de John Lelo selon ba comportement et comme les cas vers média na biso vers ba musicien na biso donc toujours comprendre des choses années Manique de John Lelo mon ngina tuna eta ke mokolo tant que maman makambo vraiment comme les kanamboka na biso to monique
ba leader bazo respecter tout bazo respecter les sous ba fanité na kala to banomona même Michael Jackson azoyati na ba Ethiopie azokita azoyamba même kutu muta malade mais biso na Congo tozo kamwa ekomi nini ti ba leader ba komi kobunda tina ba fan rolo bani pona likamwana de John. Bon nengeza wana qui s'assemble se ressemble. Tout est contagieux parce qu'on dit même la faim est contagieuse. Somme toyo kanzala lobika na yo kanzala muto za pembe ina to za na poso to olioka j'ai une petite faim. Tout est contagieux dans la vie. Quand tu vis avec des impolis, tu deviendras impoli. C'est normal. Si un leader est entouré des impolis, des ignares, des mal éduqués, il les deviendra. Qui s'assemble se ressemble, c'est normal. C'est normal. Héritier s'est comporté, on a attaché des presses Nekari. On va se comporter. Donc, qui s'assemble se ressemble. Voilà. Il était même tabanda qui y a dans liboso te mais yeso alandi. Parce que conseil européen ça vraiment na bangote mais na ba fan auto sala na bango na ba fan o balanda biso pona batebele ba benga ba nanga non je ntaka di mapona nini komi boye boye na bite ngai. Vraiment na zana ngamona fona beng saka mama o aza plus âgé que ngai pona beng se pona lobela ma pona ba fanatique pona bangote yo ebika ndeko ma pona bangote pona ba fanatique ko ba olanda biso ko loba ni pona bango. Bon, ngapo na ngana oloba biso totala plus côté na biso hein. Ceux qui mutu musalinga conseil te. Ato lobi na ya oyoka te. Alors so lui en kufa tika ka kufa. Po yako beta fanatique et wana pena ete basala ngote. Tina ko inciter fanatique benyo no atunyo ka marque quand des aramagama mouvement mais et comme tu au clash les fanatiques. Pour comprendre que non il y a un venin qui circule, il y a un biso linto to sa mamna so neti bangote. Po to linko koma pe neti bangote. Po bango ba koma neti biso te. Biso to za na likolo do ba koma neti biso te. Biso to koma neti bangote. Bango ba zaka na rana ba finga ba fanatique ba biso to zaka na rana biso oyo fanatique aye abeti yo o s'expliquer à s'expliquer que non tes qui buzz na linga ba twa changaka ka yo sous leader ka fali sous soir sous fanatique ngam même en hôpital a pexa ba même en hôpital ba soir fanatique a senga pardon senga merci donc biso sa neti bangote. Nesi mané je zong singa sur le kona Cameroun wana le kona salanga c'est grand leader le quoi fali pour pas donc mutumo bakenda ko bete ko ayebi ete maintenant amoni yemo so ba agresser mutu wana bino botika botika e a benga ambulance ba mena hôpital donc bango ba sa bango neti bango biso to sa neti biso donc biso to neti bango te biso to neti bango te bango ba goûter laisser suni yobo ya suna makamu so goûter laisser mais ko tiki eloko na sepela ka ba fan na biso na loba na bino na loba vérité. Ça bino ngala lobango que son âme repose en paix ataba be balanga te mena koko kangi 18 za facilité babi to sa neti bino te po bino ba goûter laisser obete la bino na bino te tolo voilà babi faute nanga babi venanga goshishintu babi venanga goshishintu babi bonne guérison na yo venanga goshishintu bi ko wana parler nzambe ya bana kaluka babi Christina Mafulu un vrai bébé mère nanga Mireille non continue moko babi Manique de John eloko susu eza ya makasi oto mona ike mutu nyonso ko mogenga ngana ko bala ngana ko sala boy mais to kamwe basali mobile batupli ngana otanga na ko Manique de John mo azawana ba question ça nga réponse ça mais to kamwe mobile basali publicité mobile partout ba panzi ako balanga ako sala mais oh ngana molo na Facebook na ebite bino bomona ka ba vérité Manique de John yemo ka sana lo ba vérité Manique muninga bali c'est là babi Christian Newman ba félicitations a ocho bala Christian Newman na Bali a Bali fimo en Belgique Manique yope olinga do yo nga comprendre côté yango na tinela ko biloko wana Christian Newman na Bali ozo confirmer ngo yango yo Christian Newman na Bali est-ce que benda premier logo yo Christian Newman na Bali muninga bali sepela babi bango ba betela mibali na bango te tolo yaya ba goûter laisser bandeko do ba goûter ba laisser mon ba sema yaya libale sama pona mutu nyoso te ba petit nanga libale sama pona mutu nyoso te eloko ngo ifoza nango baba eloko wana babota manango eloko pena yo fansa mobali yaya kaki na msala ayatikelo mbongo lia na mesa na tongo abimi avandisi yo eloko wana babota manango bazwa ngo na babala te bazwa ngo pepa ba kachera kala te bazwa ngo kaka babota manango eloko yo fansa mobali bino ba goûter laisser bino ba yaka ba goûter ba laisser Nicolas comment na bango ba goûter laisser ba même Christian Newman on peut te éviter ce cas qui mobali ya nani ka ya monika ko mo mobali ya masilika comment mobali ya Jael abetela ke tolo makasi mobali nga Christian Boga muninga bali sepela
De John Okoto yo vraiment okoma okota tina basource do tina kati ye mom tatine liyo to basali ka recherche mazengita muninga bali sepela ba muninga bali sepela donc na koti na source ba Christian mbali nanga kitoko ngana neti bango te Mama Koko za mobali we ngana vana mobali 18 ans ya kitoko ya matama ekota ko la na mobali o sepela muninga bali sepela ba goûter laisser babi ya nanga Vivienne Nzumba comment bango mikolo ba goûter laisser ya nanga Claudine Luyeye babi la grande dame de la sagesse comment na bango ba goûter laisser donc bango za goûter laisser muninga bali sepela yango nazoka mutu mwa azobela babi calamité donc zapo na choc ya muninga bali sepela ba goûter laisser comment na bango mikolo ba goûter laisser ngai te bana poto bino mombo moni manik de comment mo banani ba goûter laisser donc ba eba ka ba goûter batiki ba continuer na bango te goûter laisser ba comment ba goûter laisser ngai te ye moko babi muninga bali sepela ngape na encourager ka ndezalaka balobi tozali kana Manique de John babetaka émission kitoko babi venda ngadi pepe ngusia le beau garçon de babi mami bakachwa la fille à parfum babi est vraiment solo mingi ndemboka na Nathalie kuna Christina Mafulu mama nanga Alice batatu ya Tracy Ekanya balobi babi Solange Panda babi mère nanga ya Kati babi tinazana babi Manique de John loko susu o ekamusinga makasi oyo donc nakoki te nakoki kolala te makambo ekomike mobali akomi kosangisa kisi na mwasi ole mobali alakisa mwasi ndako nganga mais mwasi ndazolakisa mobali ndako nganga epesa me pa mutu ngana bingana kotanga nanga kombo te na boyo so nataka lima boy moto ngana yoka Manique de John bino boye bien général etumba donc ya banga na été vidéo bondo en tout cas venanga vidéo bondo manda vidéo bondo je suis vraiment désolé ngaya tabalo ba oto ka dire deo na yoka ba dire na ote comment omoni musique bana biso ba osala ngo mais tango ya na ngai amoni babiloko ya boye ke savon tiango donc comment suko na savon eza na ba condition est-ce savon ba suko na chaque jour savon cause na condition bon siko tango ke na beno zwi kisi yango moi c'est ki azoli kisi banda yo ke na poto de yo banda za iko etika na mona eloko sala te obimise eloko te eloko mo non kisi yango soki yango postane obeta na Paris wana na don na nganda wana non na ebité dans ce désolant en tout cas de yo vous avez ba preuve Manique que de kende osimba kisi na osimba kisi ko ba voice yango na ngatina ko ba voice yango yo chana toyoka ngo de yo na lobby po oyo eza pona kotoyo betaka pona les amis de mes amis okozwango okolobelo ko moko te olabukika na tongo boye leur ni leur oyebi kwa disponible okie koko oyo eza ya teo akozwango eza savon na kati savon na ko bandu tswaka ndambo azosukola nango soka sukoli nango eke oyebi ke yo za kuna de wa sukola kina mo de wa kosala 3 jours avant asimba sous savon wana il avant ça ba soki asimba ki eke vous coucher ensemble pour ça qui par rapport ensemble avant simba savon wana il faut ça la 3 jours Alexa 3 jours après simba savon wana donc soka ça par rapport na yo pendant 3 jours à simba savon wana te il faut azela 3 jours et les cas après simbi savon wana savon ngo ekozaka na kati ya popeline blanche wana ekozala accroché na douche il faut atia ngo ezala eloka suka na oyebiso deo grande deo koloba ngai deo tango nazolia pilipili ezopike nga na monoko ni ndenge ngai mpe na kopike na bato na miso na bango na bapoche na bango okoloba bongo soki moto ale piment epikeke na monoko ni ndenge nga mpe na kozala piquant na miso ya bato nyonso to tango ozoyoka ngai tango nazoyembela yo mama nzambe na ngai mokilo makambo deo koloba ngai deo tango nazolia pilipili ezopike nga na monoko ni ndenge ngai mpe na kopike na bato na miso na bango na bapoche na bango
okoloba bongo Théo okoloba ngai Théo tango nazolia pilipili ezopike nga na monoko ni ndenge ngai mpe na kopike na bato na miso na bango na baproche na bango eza normal te bakisi moko prématuré bakisi moko mpena non akeso bakisi moko minere kisi moko prématuré dans mona match kutu bien kisi moko ya pamba kisi ya savon kisi ya bakisi ya pamba hein on est ça musique eza art neti makambo boye neti cousin na ngai akuta inango apekisa maman princesse sa musique c'est pas bien. Donc bon c'est la musique qui avant qu'elle bosse qui c'est ça la musique. C'est là or que c'est pas ça qui c'est la musique et ça répétition savoir faire na musala na koyeba koyemba c'est tout. Nga vana na un grand musicien na tikala mona babia pasa sukoli nzoto tem to kenanga ngate loko na vana babia 18 ans to tamola biso mibale na ebité tamso ke na nganga ngota mso tanga la pongi non pourquoi babiloko aboye hein deyo penza obeti na quartier la te osali succès obeti na nini yango na zaiko bon sikoyo pourquoi babiloko ya boye pourquoi babiloko aboye na musique qui c'est la te qui c'est musique eza koyeba koyemba hein c'est que loko muta sali loko ngo ezali mwasi na bazali pona zoka ke deyo pilipili ko soyo lokola soki nini wana eza mwasi wana za ba incantation o nganga pesi ndenge ya ko ndenge pilipili swaka ndenge so atemi bosa batu fa yoka ezala mabanda ba yoki album ni na sali azu disque d'or wana ngana bika ba vocal ya sala ba pa wana banda kenda eloko telinzanza te ko fingi te pona za mu na quartier nazo finga yete nazo ba na vérité na lobi linzanza parce que asali mabe yo kenaki poto ki makamsusu za na bana na awo ke mélanger kit na okisa kit na mwasi moko basala ba commerce kala akena ba belenga video na makambo te na video ya bengo de yo grando ngana ebi de yo brondo. Au moins, tu as différent. Peut-être qu'on a des hauts grands. Mais ah, il y a des hauts bons. Il y a des hauts bons. Il y a des hauts vraiment na bateau qui balbona que musique ya Congo partout en Afrique comme musique na biso fo kisi musique na biso fo lekisa mutu musique na biso mutu akufa na fambo ekaka yo elo nyoko yisa bon que ba croire que kisi ezaka na musique faut ezaka na art na yo faut ezaka na talent. Oui, musique ezali d'abord art. Faut en attendre des bons, et ça des euros. Exactement des brondo, exactement confirmé que ça des brondo mais en anglais Elisabeth Mayengi, babi Nicolette Moyonda, babi ça vraiment des brondo. Donc ils ont les kilabatu comment fait-il que Simba qui city à savant bon ngai na zana ngai yo yebiga ngai na zana ngamona donc yo des brondo benda e Crisco Luvandi ye chaka Crisco Luvandi obenda babi mono azana 32 ans de pouvoir masaliga 2 semaines Crisco Luvandi maboko électrique babi ça vraiment de brondo confirmé vraiment ça de brondo ça pas si mingi vraiment oh ça les bois qui sir na été tout ils nini mani de job éviter comment que sangsa kisi na bato oyo ba na éviter que sangsa kisi na mwasi boboti éviter que muto boboti ni mwana te so sangsa ne kisi osambisa nkolo lobaka esili donc abenda ki ona kisi wana po akango singa na kingo nde bobukabwana te ezaki nango loko ya vrai te. Parce que comment il y a moi ça y est bainda nganga on a déjà kenda ki ngote moi si mutamema ki te basa ba bene ba iba pale mais yepe pala boya mais amema ya kenda amema ki na bilo ba vande ngona pourquoi amema ina ba vande so ba ngona pourquoi et ba proposition moi ça sala ki na commerce na ngai na simba ba kisi de yo ya to kende parce que de yo to fanda na ya de yo za na mambwana te de yo to yebi siko le lo comme ridicule comme ridicule père de famille mukolo nengono comme ridicule ba kisi mo prématuré ba kisi mo ya pamba zanga sens il y a un sens en tout cas conseil non pas ça de yo de 0 à 72 ans on vient beaucoup de questions me repose en paix de 0 à 72 ans donc ozana on a nos ans pour yemba Johnny l'idée à yemba kiti avant kufa hein okondi mateba okondi ba mangwana babimai erne babimai ta papa yemba to yeba on peut laver beaucoup akoma ina agini ta yemba ki na laver beaucoup akoma mukolo hein le yembo si la raté comment on met mana babiloko ba savon babiloko ba benin babiloko ba kunda na se babiloko ba kisimo prématuré hein ba kisimo yetina te siko savon na so pourquoi aller en okasi hein savon na siko so pourquoi aller en yango sili
bakisi mo mwasi amemi oki asilisi yo azwi chance na yo atie na mombongo na ye voilà babi mane de to cité déjà balobi bibishi esanga babi bibishi esanga donc babi mwasi muluba donc tu as cité Dana Manique de John car moi va dédicace ces alors parce que tout dépassé déjà ta R déjà donc moi va dédicace des alors ça là moi dans des anangai mika ya choisi babi mokonzi na bango de Luka ta choisi matata Luka choisi matata on otinde peka na kisi te na otinde na kisi na otinde na enseignement spirituel na science nyo c'est la science catholique et la science ni église chrétienne la science enseignement spirituel et la science akende azo force vitale soka za na posa abonga pour moi si benda sa baby sende za na ozani so lote ba savon na nini comme bon babi bibi chez sanga babi la patrona mikolo na etakini babi za na États-Unis babi panda Solange panda Elisabeth Mayeng nzambe ya ba mama Nancy Wakapo balobi Nos Kadima lobi na kutana kina Nos Kadima mwana mwasi mekomoni Kadima ndoi na ngai Nos Kadima babi do na mona muta komo Kadima te na kamwe Nos Kadima donc Nos Kadima babi yana nga Gabi wa Belo karaté na Kinshasa ya Gabi wa Belo babi joli mayala pe karaté na Kinshasa yana nga Gabi wa Belo alikake mingi Viviane Nzumba yana nga Viviane Nzumba ba bonne guérison donc na sepeli na pesi mbote na soule koko di la so staff ya effective président na biso le King Hustle donc tuzana yewana ba biso ke simba ki tende bolobaki so ke simba ki te bonga boloba te bonga botika biso bongo loko simba ki yango botie makelele na sepeli makasi donc tozo cartonné tozali nanu bolemba biso de po tozana nanu vraiment merci beaucoup, merci à toi aussi Jonathan. Ouais, merci. Ok, merci à Crisco Louvoadi. En tout cas, Déo. Luka Nzambe. Mbot na pe Solange Panda Mbot na pe si mère na Elisabeth Mayangi Nicolette Mono la première dame de Belgique na pe si bato nyoso balinga Alice batatu ya Tracy kana babi venanga goshishintu Nzambe abana kaluka babi na Italie wana mère na Mireille Momen babi Christina Mafulu la dame Chris Bernarda Maïkola babi Crisco Louvandi babi mi sapata le 32 ans de pouvoir masalika des semaines donc pour pesa na notam babi le 19 ans n'est pas raté na beau rêve wana donc Prince Babia bokoyoka talent bokoyoka donc na oloba ya oloba kumbanga pasi donc yo lo mama le 19 minimum boya ka ndenga na suki saka ba mama elo na suki sana nani Prince Babia la voix qui recoule takos